Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe ngana bino ndenge tosola kana miso. Nous voulons savoir émission rataka jamais na banda kona bino et rata jamais kaka ndenge tolobaka. Pona nini rata jamais pona bino ndebo tinenga na kende koluka bakatia to bakanganya so to bapataka pataka. Nase. Nalobate. Champion local yeyo. Okata ba réseau ndenge bakata ba réseau na boyi nanga makambo. Champion local lobaki na mutu no bayi nanga na mutu te. Kasi liboso na bande mission na lobi vraiment mingi. Toto kunda champion dingwe te. Totambola kina ba simbi ba sentir par-ci par-là. Kasi siko na minute oyo. Toye wapi? Tokiti mwa kinkole pona tomona mama lopango. Pona komina kinkole ndenge nini? Akomina boloba te tokotuna ngona sima kasi. Pisto na bato tina suka ya mokili. Avant na présenter bino mama lopango. Nalingaki nanu netela bino image moko te natana image te bo mabanga pa yo za bon muteme ba duku na natana image te na bo ki vena nga Prosper bakine mo mutema vena nga Prosper bakine mwana dalasa tongo ndemo na bi vieri kitola mokonzi kasi na bi boye gouverneur de Dallas nani Basile Pidimuke gouverneur de Dallas Basile Pidimuke ndenge moko na lobi vraiment Bwinete Lonzoka pe na bosete ko babongo mama Wivine Bakine mère de Dallas na ba mabanga msu na sima boza la calme na mona petit missile ya papa azana sima kuna wale la mabanga na mona bato bele ba sima wale mabanga mais na ba mabanga sima nana kinkole boko comprendre na ekoluka mama lopango la reine Shakira bonjour. Bonjour, champion local Maboko Yanzambe. Oui, il y a la français. Dans le bureau, on va français. Bonjour. Bonjour. La reine Shakira, tu vas le belé Cassio, na mona ko fandi silence depuis champion Edingo Kufaki olobate. Ponani. Pona loba na olobate. Oh. Na tigele bango ba loba. O ba yebi na o ba okanisa. Siko na zo ba mama lopango. Lelo champion Edingo Kufi olobite. OK, olongwe pe bakota bo mondele te baki okuna te bakele bangaba. Olongo kote oyo fanda no na kinkole bikole dele eza nini? Ok, naza na matanga na kufelaki mwana donc mwana cancer na nga liboso na kombo ya Merli Bifu donc mwana mes condoléances ya Magi Shongo donc mwana liboso Merli Bifu akufaki de toaki matanga donc jour bakundaki dingwe dimanche lundi na 10h na soki susa ngwa donc depuis wana ti lelo tozaka toujours na matanga. La reine Shakira azana matanga yango tozomona na kinkole mais Magi ozana kinkole ozondela poso mutana matanga te. Bote eloko na mona ozangi sika lelo eza ceinture ndo ye na mutu. Non, nazo tambola te, naza na matanga, nazo vendre sika moko. Donc c'est ça. Moi un mot pona edingo ezate. Moi un mot pona ndenge liwe edingo uteleka moi un mot moko ya suka ezate. OK, pona papa edingo pe à son nom mais apema na kimia donc biso nyonso bakatia oyo balingaki ye na bato oyo babakatia te balingaki ye. Vraiment tolingaka ye kaka ata na sa mabele ata putulu na yebisika ezali nyeti na Shakira. Nazo lela kaka pe nalingaka ye pe kaka. Balobio champion passe lobio mutawatika na biloko edingwe azate we boteka nde na maloba edingwe ko benga lokola esprit. Est-ce ça bon? Bon, edingwe azalaki mutu, azalaki papa vanda na bana, mutu na mutu oyo tanga vanda na papa. Azana eloko papa pesaka ye, mususu pa peso conseil, mususu ba peso obuka lupangu, mususu akoloba ke voiture wana ya yo, mususu papa pesaka mwana na mwana eloko na ye tango azana bomoy. Donc tango azaka na bomoy oyo aprofitaka aprofiter. Oyo aprofitaki pete aprofitaki pete. Yo profitaki. Tenga na profita. Nga azala ba maloba edingwe eza na FL Congo zu botali bomona edingwe solo babolamu oyo ya ye contre ngai. Ah ben tikelo pouvoir matikeli ote. Abaki soki bapesaka pouvoir na wenzete. Bapesaka pouvoir na kati ebale te. Bapesaka pouvoir entre yo na nga o nga naza nango na transférer pa na yo. On a peso pouvoir esenga combien de minutes? Esenga minutes ebele te. Esenga minutes ebele te. Ouais. Ah, gaka so ne foka te émission na kata batu, o matel ko podium baloba. Kola ringi te. Apesa pouvoir mutu na mutu. Ona makamba fara wana ya kindoki bakota ke esprit na ndenge ya bino mibale. Ndenge oza dinga pesa kindoki.
Mais wana za papa na ngai babi mwana ya ntaba koki obota mbwa te mwasi kitoko beto mono naza mwana papa edi oyebike tobangaka ye bakotaka kindoki ye moko nalobi bapesa ye kindoki nalobi ke mwana soso akoki kobota jamais libata. Donc soso abotaka soso libata abotaka libata. Mwana Shakira abotaka mwana edingo abotaka edingo. Akobotaka edingo. Ah, ouais. Ni Shakira. Basi na akota makaboti na suka tepona makambo mo lobe ko bangisa ngai. Shakira edingo esi akufi to tikana masolo edingo to betali solo na landaki émission moko na ba YouTube na biso kaka mutu moko alekaki na ba YouTube na biso olobi ozana kinkole magelo soki pe ndenge nini soki ondie ongi ubanda kofinga magelo tuta makola la seconde. Ok, ngai naza mama lopango ya Congo mobimba sauf communauté. Oh. Donc sauf province te, sauf communauté, sauf place moko te o makola Shakira ko kozanga kokoma. Donc naza pena mama lopango ya Congo. Mais magelo alobaka maluku kinkole njili ya ye. Aza locataire na ngai. Ah locataire te. Ngai naza mama lopango. Ngai naza mama lopango ya Congo. Oh. Tuta makolo. Nga naza mama lopango ya Congo. Bon soki okoki kozala na lopango na nga na zwita mususu ministre afutele pa na nga. Nga navandaka na nga ta mususu pe na mwa bikote moko boye. Mozoka locataire na ngai. Donc atutsa bato makolo asa nyonso kosala me nga nde mama lopango. Toloba no na ndenge ya kisi pa na omonde bo comprendre bien te. Lokola nde ozana kinkole awa. Soki ba yelo musala moko ana kinkole. Côté magelo resi akanga. Osala musala pe simbi. Osala misala chaque jour. Chaque jour. Na mabela magelo. Soko aki na tonga ngo kutanga na traiter ba pota. Donc na osala misala chaque jour. Chaque jour na sala musala. Et bon so qu'est-ce que on a kimbante? Non ça musala. Oza mama panga Congo mobimba. Congo penda sko ndaku na ngani za Kinshasa. Ville ya Kinshasa, province ya Kinshasa ndenda. Babi Tutu Sida beta ki kuna kwa muibe bampuli. Mais na kikala ya Tutu Sida na kisikala kan Shakira so talibe lobo équilibré komba na gagner Tutu Sida. Bien sûr a gagner kinga. Pona kikala na ye azaki muta matina ringa sali hey kombe sili. Betanga soki deba makofi mama lupango beta makipe mama lupango tutu bambie na seda ba biloko wana ezaki siteke tutu beta kinga te donc tutu bundaki na mama lupango. Ayoka ki solo lipeka mama lupango. Ah message pour na Tutu Sida. Tutu Sida na ebike na commentaire na nga bana mbushimai bana beji ba olobebele bakoloba ba betaki yo longba basalaki yo boye na kikala ya Tutu Sida na kisika ya mama lupango quartier du moment. Donc na kisikala nga donc na ebaki ke po Tutu Sida to bunda kati na mwana muke na otala na ba TV Tutu Sida moko boye Tutu Sida moko etolanda ye na ba nini donc abandi ba kati na ba 94 ya nanu ba 94 nga zaki na ba age ni ba 94 nga zaki mwana muke wana Tutu abandi ba kati na ye so na ba 94 wana Tutu za quartier nga kutu na banina na ta makambo ba sport mais lelo mama lopango azwi grâce ya kobunda na Tutu Sida. Eza nanu premièrement grâce ya nga Shakira na bundi na mutu lokwa Tutu Sida. Pe siko ezali mali chance Tutu Sida kutana na kutana na mokuwa. Mokuwa batetela ono tetela ke mafumbe ya bundaki. Mais babi kuna batetela ba sutela ki au fort malgré sutela yo so. Batetela ba kima kimuko na longola kaka buchungu ne batetela tu ba kima. Longola ka buchungu nini yo po longola keso longola ke. Dans la salle opération kabuchungu tous les batetela ba wanga na ba kima ba poussa su pembe na ngati. Ah. Mais au salon opération. Na salle opération ça c'est quand ça benga siko. Okutaki na appendicite. Ye na kutaki amelaka mingi ba kiso ya ba bokoko wana. Siko esala ke akoma mwa mulai ba nini ndeka on opérer na dimne ba côté mususu na bongisi. Pour comprendre akomi mulai ba place wana donc moi to tanga ngo boina TV isati. Maman Lopango donc je m'appelle Maboko ya Nzambe, je m'appelle champion local Bandeko. Kaka na to solanga na bino tout na Maman Lopango. Edingo akufi na Kinshasa awa yozo senti ondie mouvement zandeni. Yo to tikali parce que si bolita za ya jeté. Oui, kota ba maman na ebi ke ngape na za, possible bolita ebi ke la ran Shakira zali. Ya si bolita aibe yoza. Ebi la ran Shakira za. Biso na nous voulons savoir tout ça que extrêmement to baka edingi Shakira keba Shakira lele edingo kwei ezaki Shakira edingwe na si bolita. Siko edingwe
nzambe ya bobani nzambe nini Nzambe nzambe bakoko. bakoko bo pokana banga na ondi mateke akelola mais na ondi mateke akelola ngona bi nzambe kaka na kati Edingwe penza aza na liboko ya mobali ya papa apema kitoko nde bato bakanisa ndenge mosusu Edingwe na miniti aza na paradis ana lola oui azopema kitoko 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 noloba te bino moboka makambo Edingwe okiwasiaya Edingwe apema tala soki Edingwe akufaki na lisumu alingaka azongela biso lisumu na mokili te lokola esprit bino bakomona ye te bato bakomona ye bato oyo basambelaka nzambe ya bakoko to baza na misu minei to misu 6 bakomona Edingwe babiso to wana bachance kozana bamisu 5 jamais Edingwe azali azomonana na nzoto te azomonana na esprit soki azalaki moto ya masumu akendeki lifelo alingaka zonga te lokola azozonga mpe azopesa bareponse na makambo oyo tozosenga ye yeba yango bande Edingwe akufi nao na bundi te nanao na se mpo na 40 jours ya papa apart matanga na nango naza vraiment nga aza mwana nzambe ti Dieu le père naka nde mwana yesu te nga aza mwana ya Simoki Mbangu etake prophète na nga Simoki Mbangu apart Simoki Mbangu prophète na nga Moyindo mpo nga na moto mundu na mundele te nga mpe na mwana Kimbangu mwana bakoko koko na nga Simoki Mbangu me naza mwana nde ya yesu te na mwana ya nzambe lola ndira nga so nakufa sikoyo boyebaka ya molimo na ngai ke kopema na loboko place lola sikoyo bino bozikanisaka soki bapaster bakufi nde bake lola zombi kuta kenda lola kala ya zombi na kinkole ya zombi na kinkole wana eza kombo yesu nzambe asali mokili asali satan ape kombo satan nzambe nde asali satan apesi mpe kombo satan kasi bazombi baza basinomi ya basatan elo moko kakeselo te ngai ye naboyi nango okota makambo mingi zombi akenda lola Edingwe akende lola shakika obiye mpe aokende lola mbala moko donc shakika po akende lola po babolamu nga nasalaka babolamu Edingwe asala na babolamu nga nasalaka bato oboma otobola bitsopo wana olia bango me bakufa te nazongisa bango en vie ebongo la reine Shakira to baka ne yokoma katia ti oza boye tosaka bamisala ya batemple obomaka bato te ngai soki obungisi eloko oye nasali prière ozwi eloko na yo mabe nini nga nasali yo mwasi aboyi yo ye mpa na nga nasali prière bozongai na mwasi na yo wana mabe nini nasali yo obela mbasu oye na traite yo mbasu obiki mabe nini nasali yo nabomi yo ngai ata oye koboma mutu yo nde oye koboma mutu na yo donc fosi mambeli na yo otubi mutu na yo nga abomela bato yo nde opesi esani babi na mutu alakisi na mutu asali bango nyonso basali lisumu moko te lisumu moko te aso boyebi ke tutoke epai tozongi na bonganga nakota sikoyo na lisolo ya bonganga nganga avandi na ye na kati ya ndako na ye biso bato bosambela na begisi tala ekomela biso na boma tobunda bakomba mwana nzambe awuti prière akoma na ndako boye bayibi ye babuki porte na ye bayibi ye biloko nyonso na kati ya ndako awuti kosambela nayebi te bana boma bakoyeba lisolo ala towutaka boma na champion Edingwe bayibi ye babuki porte bayibi tule biloko na kati ya ndako atalatala moni solution te aye koluka biso bakatiere mama nde naza boye bayibi nga biloko nyonso na kati ya ndako mpo nazonga epa paster te tosali prière moyibi amonani biloko ne mpe nyonso ezongi na kati ya ndako sikoyo oyebisanga nani mwana nzambe nani mwana satana nga mutu nazongisi biloko to mutu akendaki kosambela epai ya nzambe epai ya yesu kuna alaye kozonga kuti déception na okota ezwi lisolo ya bonganga te na ezongi na lisolo ya kati pa wana olingi opengwisanga wana olingi opengwisanga osangisinga maloba koloba la reine Shakira aokota lola toswika wana la reine Shakira tengelanga nanu lelo ntango 40 jours ezosila awa bakatia nini oyo ozokana oyo affronte parce que toyebi ke bozwi mwa te ebele bakombe ezobundama lisusu te bozongisa bakomba na kanda bakatia nini ozokana naza na susi makasi ngai Shakira susi ya liboso ya makasi nazalaka nango oza komba retour yanga na Jurema Jurema ya Angola o Angola
Combat wana a gagné ngai félicitations en tout cas maîtresse Jurema basali yango yo mais yeba kozaka na problème na mama lupango. Azaka penda tango liaka olalaka lotaka nga po ngai na lotaka yo. Na lamuka na sapongi na lotaka yo. Asa ayebi na lotaka ye. Soki na zongi lisusu na Kinshasa na kela kota Mbujimai. Ya chuchu, pa chuchu na lotaka yo. Petit no penda lotaka yo babiso beti mwana mukie. Okay, yeba ke mwana mukie na ko tutolo pe pilipili abombi na poche. Oya boya bwakelo pilipili abandi pena ko tunyata ofibu. Donc il faut se préparer. Yeba ke azana ba diversaire na ye. Ana batuna ebele batu bayeba ke chuchu akobeta ntale a Shakira kutu boy. Mais ayeba ke abundane na mama lupango. Moi ça zanga tendresse. Donc na zawa oui. Ndenge na zawana na se préparaka pa koseka. Aza ndeko nanga, aza papa nanga, amuluba nga na mutetela, aganyaki ngai félicitations. Ponga mutaganya nga tu na pesa ke félicitations. En tout cas tu gagné nga. Félicitations. Mais yeba ki oganya mama lupango. Donc deux personnes on a na kana na bango makasa ngwa. Soki na kiti na troisième na Kinshasa en tout cas na kana nde ya magelo. Mabele ozosala ya ye. Ya ye te nga na mama lupango ye na sala na mabele na nga. Mabele osala ya ye. Te ye nde na ebisa yo avandaka na mabele na nga. Nga suis né grandi à Kinkole na mwana Kinkole famille ya papa mutetela eyebani. Na grande terre à ping pong na Kinkole baby famille ya ping pong. Nga ya ping pong. Tobotama awa na tangi na école mumpe na fandi. Donc ngai ba na tanga na mumpe na EPD mumpe na tanga wana. Na za mwana epenza nde ya Kinkole. Donc et pas ba maman na biso na matete. Awa penda lupangu ya mama na papa Kinkole. Tamsu batu bayebaka te. Na pa mwana Kinkole tongo tangu tu yena na cheba minute nga na banda nguluma na mabele oyo. Donc na ata mama bele te labike na mama lupangu ya Congo mobimba. Mais est-ce que banda pe mazo juste senti nano abundi te. Nano abundi te okuta na mama lupangu mazo prépare za na komba na mama lupangu. Mazo prépare za na komba. Mazo polaka te ekila. Wana olo banayi. Wanje masika. Nzemu nasika ngwana. Yebaka siko Shakira pa boya nyongo. Nana banyongo libanda. Nana banyongo na libanda na Kinshasa nana nyongo mutute. Nana nyongo na libanda. Ogofuta banyongo nyonso sika mazo. Te mazo obetama. Mazo da obeta eka. Abetama. Ebongo na tunasko okanela no lipasa te. Nani lipasa? Adversaire de taille. Bon lipasa na nga okanela te. Yete. Mais ingana na image robeke no. Nako beta lipasa soki atiki lipata. Te naebi wana kala wana kala to bongisa. Ndio bongisa lipasa. Wana kala na saka ekenga na mama mapasa. Na chuke na mboyo. Ya za njuzi na ntimba. Nde naebi secret ya ba mapasa pona bota ba mapasa na bokola ba mapasa. Na lobaki ke soki mutana na posa ko beta lipasa, il faut inspecteur azala libanda ya stade. Oyoteka seka mninga tayo mo. Inspecteur azala libanda ya stade. Tala mukolo oyo baganyaka epa na Siboliti na ya Siboliti na stadium na abandi mbanga luki nzete lipasa na zala ete. Parce lipasa na zala ki anga matante. Anga matante. Wana na raison. Ya secret na ezaka inspecteur lipasa na ye. Siko nga pe siko na pe na inspecteur de la magie Prince MK. Ngaye. Siko nana lipasa te nana mwana bana. Penda ke Prince MK zawana no matante te. Tanga ya mwana milimo. Amona d'esprit. Donc wana makamna bongo oui je m'appelle Maboka na kombo kende faire ko chiter l'émission nanga mukie kasi pesa message moko na baye balinga ka Shakira tina suka. Ok, bafani ya la reine Shakira, la Shakira yeyo toujours maman lopango en forme. Akombo bolingana livrer tona bunda na souci bochana bunda yango. Donc nayebi ke na ba sponsor nanga bato lokwa ba petit misi na Kinkola sponsor nanga mwana ya magi mwana ya kwama. Ba sponsor nanga inoko die kone na Kinkole. Aza sponsor nanga donc a sponsor nanga mukolo boro etelemi mukolo kala o nyonso o azalaka. Donc sponsor na la reine Shakira liboso ye wa. Ba enoki bola ba biki no enoki bola ba bi ngai fo nazala nani enoki nani bo le ba makasi bo
Enoch Bola za sponsor na nga. Ba sponsor na yo. Oui, baba sponsor na nga, mais naza na inspecteur de la magie. Prince MK qui dit la Manvuvu. OK. Mwana ya Robert. OK. Moi Bambote belé ya liboso nano epa chilele chimene epa ye moko super aigle na bwaki nani ye moko lisusu ya Didi Tobe na Paris. Donc na bwaki yo donc bambote na bwaki lisusu mingi nani ye Eric Tola empereur na bwaki la gazelle ya Edu Ngende azali ya Edu Ngende alibisi international ya Edu Ngende la gazelle wana ya na nga privé moya ya papi Pudema na kati ya Londres papi Ongala Pudema wana ya na ngai ya makila propre mwana lokoro ya tongo donc bana matete oyo baza mpenza bavéritable matete bayebi papi Pudema Ongala. Donc na bwaki temple d'action royale de la reine Shakira club donc na bwaki club na nga mobimba na pesi lisusu chance na tous les présidents oyo batie candidature na Moamba Vini Mafuta Maître Cobra ye moko papa na biso Zulu ya lumusu patie ya lumusu nani Isa Mbangi naokaki lisusu nani entre quelqu'un patie nani entre quelqu'un patie donc c'est entre quelqu'un oza lokwa animal aza na mombeli ouais donc ye patiaki en tout cas la pesi bino ba bonne chance pe eloko nazoloba ke oya kozwa place wana ya kodirige biso na kati ya Moamba mema biso lokola papa na bana barankini oyo Shakira makaki nga respect Shakira kanyelaki nga Shakira fingaki nga Shakira asalaki boye enyati nga nakoma na nga suspendi pa pamba panga lebi na nga nakoma na nga suspendi pa pamba ntango yo ozwi ki pouvoir na yo ozweli ngai te mpo ekoma nasala likambo boye suspension nazongisa boye suspension age mpe eyekende kala te ménopause ya sport donc nabwaki bato balingaka nga bana kinkolo nyonso nabwaki bino bana ngaba bana matete bana lemba bana yolo bana ya mombele surtout donc nabwaki ya pichu na direction ya témoin de Jéhovah saka baporte ya kitoko donc ya pichu nabwaki papa Mayala chauffeur patron donc nabwaki Toussaint Ekili nakomo abenga ye garçon mignon nabwaki la fille ya mama phénomène omoi mama ya bébé Miria nabwaki lisusu mwana nanga Sephora Manvumvu Sephora wana ko napesa kombo nabwaka napesa kombo ministre rancune ma fille est née donc Sephora Manvumvu qui dit là na tu appena ministre Luvumbu Sephora Luvumbu ministre rancune mwana nanga moko bambote belé Rosa Omoi Rebecca Manvumvu Claudine Manvumvu Jojo Manvumvu ya Robert Manvumvu donc famille ya Mobimba Bambote na petit peu famille Onyangunga Mobimba Bambote de la part de maman Lopango la reine plus 243 89 60 66 473 donc soko lingi oza na problème nyonso oyo déranger yo ba problème spirituel surtout ba problème spirituel oyo oza nango omoni ke esilaka te bobwakelo maladie esilaka te luka ngai numéro na ngai plus 243 89 66 473 na kati ya Congo République toza na 100 pasteur 97 quartier baza ba escroc 3 quartier baza bato nkisi oyo batikali bapasteur ya solo natangi kombo na yo te mpe nalobi na nga na yo te soki esali yo mpasi nalobi na yo na kati ya Congo toza na 100 pasteur na 100 pasteur wana 97 baescroc mpenza ya baescroc domondo baescroc 97 pasteur nayebi bango nyonso natie 3 pasteur baza bato ya nkisi toza bango mondi mo tokutana na butu nazwi sikoyo oyo batikali combien ata moko atikali te
te bakotikala mpe moko nde aza bien Ah, bayo de la part de Maman Lopango. Ah, Maman Lopango qui parle à la prophétesse. Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, nakomi na suka émission nanga, kasi nakoshite boete, soki na boaki quelque mabanga te ya Enoki Bola, chauffeur nanga moko ya tongo asulaka kitoko makasi. Ndenge moko na zongeli koloba mama, je nanga Prosper bakine mwana de la Satongo. Aïe, je kitola, phénomène na kia mama. Ndeli. Ah oui, c'est quoi retard phénomène. Donc na boaki mamoko viens nanga Gilbert Nzenza. Bongo Hélène. Viens nanga Gilbert Nzenza Hélène. Hélène wapi? Hélène yewana. Hélène Shakira yewana. Ah, viens nanga Gilbert Nzenza. Ya yango vraiment na bo sente ko babongo vraiment gouverneur de Dallas. Nani gouverneur de Dallas ezabongo Pindimuke Basile Pindimuke. Ndeba boaki ote. Ulingana boka munduki. Munduki. Yewana munduki. Donc nde moko na bosa te mako baka bo bana ba ambrenga po meko to saka mission na ko te matebele biro te kinyo malandi ko boka na sima kamera za kina Prince Mambubu yenda to na sima kamera kasi Jonas Maza World Joy Ozike Benjamin Mosiboni Sephora Lifio kasi na lobi bongo mingi ya ko bezate Diane Omoy mwana il y a 12 ans na banyenge ya mikolo ingénieur DJ Mosiboni kasi Benjamin Mosiboni pe na lobi vraiment famille ma famille onyango mobimba kasi na waki biwote ni mobimba kolo bake mon pasteur Brown Bomalika berger Etienne Bokopolo mama Lili Bwele Mokonzi kasi na waki vraiment mon DG Titelongi Mokondanga tango modete papi fala DKN Watash de la presse congolaise bien connu na Kinkole nakona bango moteki poso ya tama yewana kasi nalobi Elabin Kamba Motema ya ciao.